Merci bandeko banani masolo mboka wana ezali ba sujet ya motuya tokoyeba na kolobela mokolo malelo na émission na biso na koyeba te tozali wana liboso ya babiangami babale na loboko nanga ya mobali na zomi bongo na mwana mboka Adi Mave Sekula ya Mouvement de Libération du Congo pe na loboko nanga ya mwasi na zomi na mwana mboka Danu Kefula wazali wana mopandi sango wazali moko ya bana mboka ayanoloka tango nyonso pona koyeba nini na kolobela actualité na kati ekolo Congo démocratique pe koyeba lolenge nini ya kopesa biano bisengeli pona makambo maso mazonga na molongo ndeko Danu tupesi mbote mbote mama mopandi sango mbote na bakongole conscient place bazali kolanda biso mbote pena ndiko ya nyosali nazara na fast meka okabola na makanisi mbote pena yuti kana kende na lombango rapidement na lobama bispi na ngai oyo zali ifo na lobama attaque congolais ya liboso zali na lobama musukomoni bakongolais inconscient bazali kotelemela kolobela basango mabe bakongolais wana bazali Congolais à autre le Congolais inconscient parce que les loyaux c'est inadmissible comme on a si les loyaux de tout ça l'engagement émission un aïe pas non amatiku de na sincérité na matina escalier parce que courir kendeki c'est pour te dire que les loyaux na Kinshasa ko y a na plateau à télévision te ko les canaux médias te sans ko condamner bateau na kotanga ils a dit DG Asnel oyo monsieur te dit lamba un jeune azana makamba koko oyaza konyoko la ba congolais te dit lamba lelo courant na presque qui ça me pas na ngako to na kitambo fédéral 54 to sali na ngo 3 semaines ba ko kabongisa te ozomona niveau courant ezali mabenga na kobo ebati na ba fédéral okende bandiko na nga ba benga ya malweka okende batu ba benga na monga fula même problème oyeli surtout to za na problème ya mai lelo kende pa bande ko nanga bafanda kana sana bazana même problème n'époque Kabila même problème ezaki pona mai oyo n'époque ya Kisekedi sana zaka na même problème Rigini bazaka na même problème Limba Salongo même problème monga fula même problème mai makaka na butuni bande ko bima n'époque ya Demo n'époque Anzilu mai za ko bima kana tout c'est pour te dire que changement izate oyo les autres ezali Daniel Bumba gouverneur à ville province à Kinshasa un Congolais sérieux honnête il peut pas passer à la télévision lelo pour na kolobela vous parlez de l'insécurité mais quand on dit bien que oh ce n'est pas Bumba de mettre il y a côté sécurité la ville province à Kinshasa mais on ne peut pas voiler la face que madame lelo ba Congolais biso nyonso toza ko souffrir c'est parce que notre gouverneur qui représente tata Mokojikolo awa na ville province à Kinshasa za kokokate Daniel Bumba za kokokate ya ntoko senga na tata Mokojikolo to yebite soki Daniel Bumba ndi balobaka mtabati la kaiza kama mama sio mama Maria senga e pardon ibisa mama Maria libéré biso parce que Daniel Bumba za na kombo ya Bible mais makamba ko saliza makamba wa Satan yango na ko senga na ba Congolais nyonso place bazabali ya kasolo sa Bumba pour que bébé sabango mabomo ko bébé sape bango mutu so parce que ya suka naza ko silisa ezali dossier moko soki balobi malamu ezali to ko féliciter soki mabe ezali to ko loba ezali dossier ya Nadina Kopé na mona ki babenga ki directeur Nadina Kopé Boniface Mbaka na maison civile à chef de l'état pour na koyoka bango bravo na bande konanga maison civile à chef de l'état vous avez appelé quelqu'un boyoki et botiki na konanga biso soki bola mozali to le baka pourquoi parce que babengi Boniface Mbaka balobi pourquoi bazali ko futa ba enseignant na ba zone oyo ezali occupé et effectivement pour na ko kata salaire ba enseignant na Goma Bukavu ils ko dépendre de directeur Nadina Kopé ils ko dépendre na mamili na premier ministre na gouvernement ce gouvernement va le bakata salaire bakati ce n'est pas à lui le directeur nyonso anezali bato nyonso ba l'état na ministère ya enseignement na bato bazala ki na Nadina Kopé oui bango basali bayebi kopo wana ndele kaka na Nadina Kopé na enseignement primaire ndeni balia kabongo yango babimi na prison bakanga bakomi ko bundisa ministre Raissa Malou na nani directeur Boniface Mbaka pona bazonga la place wana ngana ko senga na tata Mokojikolo ngala soki malamu ezali na ndimaka na surtout la carte biométrique tika ministre Raissa Malou que je le connais ni de près ni de loin na Boniface Mbaka parce que ngana za mona mai ndombi na yebi pa na biso to sali carte moi ba enseigner ba ko za mbongo te tika na bango ba mettre en application projet au bazuya
carte biométrique ya enseignant nyonso place akozala akokoma kozwa mbongo na ye na carte projet wana eza malamu mpe kosala ya sorte ke bato bamona deuxième balkanisation na ministère wana ekosala malamu. Moi je te soutiens. Merci ndeko Dano. Ni de près ni de loin nayebi bango te, mais lokola nayokaki projet wana enaa komona bandeko ya province na ngai bakosufri kwili kwango baza kapi moi banseignant bakozwa mbongo te. Merci ndeko Dano. Tika bango Merci projet wana carte biométrique ezala mpona banseignant nyonso. Ndeko Adi Mave Sekula, un mouvement de libération du Congo, to yambi mbote. Merci beaucoup Ndeko, na sepeli mingi na invitation na yo et na pesi yo longo ya mingi et na pesi pe Ndeko na ngai azali na ngambo na ngai mbote pe Congo na biso kokende liboso soki toza na volonté na maloba malamu Congo ekotambola liboso. Merci Ndeko Adi Mave Sekula. Voilà. Yambo tokota na ba sujet otolengeli mokolo lelo bandeko babengi bandeko batuni bandeko batindi ba message ya koluka koyeba mokolo nini grand marché oto bengi Zando ekofongwama dans nous que follow na ebi que aux amis placés pour répondre na ngote parce que bakolo makambo bazali mais étant journaliste au sala ka ba recherche bana mboka bazoli la Zando kofongwa mokolo nini. Merci maman Mopadi Sango. Après 5 ans, il y a la construction, la réhabilitation. Il y a retiré Bumba hors d'anneau qui fout la Tokokota. Mais Zando Lelo, il peut faire mais je dépends de nous. Et je dépend de Nangana Yote. Et ça dépend de Bumba. C'est lui qui est le gouverneur, c'est lui qui a remplacé Ngobila qui avait des projets. Parce que selon Bassou, c'est Nangaï étant journaliste, selon ce que j'avais suivi, et pas Yé Moko, ancien gouverneur, ville professeur qui j'ai gentil Ngobila Mbaka, que Zando ici là. Zando ici là kala. Et ça c'est une loi comme ça tata mokonze kolo nde asenga kike. Pona ba fongola Zando, il faut ba bongisa ba venir o ememi bato na Zando, bati yango makadamu bo kibenga ka godron pona accessibilité za la malade. Pona ba poto. Mais yango wana pe basi basali. Et pourquoi ils ont fongola matin? J'ai reçu na yambi des députés ya ville province à Kinshasa na émission na ngai semaine passée na toni ba o mutuni ya Zando. Même si na balobi wana batu nango gouverneur to yibite pourquoi parce que na yoka ki ba nyungu ke pona bandeko bazwa ki ba mesa na bandeko bazwa ki ba magasin bon lo lenge ya kotia be ba prix wana bandeko yoka na te Bumba pa zala ko luka ko changer contrat o esi esinyamaki alors que Bumba kangaki akosa ki batalobi pona abongisa ngai atake journaliste mokolo moko na kitaki na Zando na mimoni kaka nengo bilatika Zando tilelo nazo tuna Bumba keso aibisa biso ta onyoso yaka Zando po asala nini ezala kite na Zando ero koza oyebisa ndeko ya nyo salé parce que bango bazana nyo salé soit disant pas am MLC vice gouverneur azam tuna bango susu ngana yebite peuple yebita aibisa biso ero bokangi Zando ti depuis ngobila ba Zando sila tilelo boyebisa biso nini oyo bino bokanga ki po bosala kwa ba toilette susu botia nini na miyebite ba pompe place ya komela mai ke Ngobila sala kite parce que Ngobila nous a dit que tout a été fini. Peut-être mon aki bat babanda ki ko marché pour la basenga ba fongola Zando. Alors pourquoi bozali ko kanga Zando tilelo? Parce que non madame il faut ikamba Zando vraiment le biango kangu na ko ba on émission nanga. Parce que to la le moni mboko yo tellement que bat bana ka. Tu as mis ba message belé? Oui, tellement que to na ka. Tellement que to na kati bisa tala mboka baba yaka baomba yaka makasi na baona koyamba kamuka pamba magoda légende lelo ba commission na nini na banzembo awo suki nani suki ya difokodiciel makambo za important batu bayaka te to bosa na biso mambazana avec to bosa. Merci to pesa maloba ndeko ati c'est pour te dire ndeko yo ya nyosale era za ko zo maloba ngai na linga bisa biso gouvernement na bino o ya sika o bino bata merci bozana kati na bata IDPS bo bisa biso bo apporter nini na Zando yango o bino bo bande ko zisa bo fungola Zando boko si sangoka Zando ko funga maka parce que msusu ngai luka bo benga ngai muta opposition journaliste nza balanda kana ba aji na ndimi na Zana opposition yo mtu zana pouvoir o bisa ngai ikozala malamu. Merci beaucoup ndeko Adi ba maman ba papa ba zokoma bazolela balobi condition bazoteka eza malamu te moi makanisi na idée nano ya réouverture ya grand marché ndeko moni ezali pasi mingi avant na répondre na koyebisa ndeko azali en face na ngai ya koloba que soi-disant membre ya MLC na moni wana ezali malamu te soka ko retirer parce que nazali membre effectif du MLC et on peut pas dire que soi-disant non.
je peux pas venir dire des mots ici qui peut pas te déplaire. Je crois que Azali Moto a kolongola yango. Merci beaucoup maman pour la maloba. Likambo ya Zando. Toti koyoka ke Zando c'est depuis Ngobila baki sili et sikoyo ezali nini pourquoi Zando zo funga matin. Mais maman, dernièrement information suka pona Zando. Et le bami pe awa que tata mokonza senga ke ba sili sa banzela nyonso ezo converger na Zando, n'est-ce pas? Banzela wana ngana otozalia totambola na mituka toko tambola ba moto toko tambola na ba taxi banzela ezo converger na Zando. Est-ce que c'est sili? Est-ce que si ba bongisi yango sili? Yo moni banzela ezo converger na Zando zami tokomi kolekana et ba fungoli yango pour la public? Pas encore. Donc pour dire qu'il y a encore des travaux qui se font et que le club va travailler les années peut-être les années finition. Par contre, on va faire Zando pour un temps accès aux années et silité. Vous avez que bozo luka bota ngwema isiko il fallait qu'il pèse. Oh tozo luka ndeke makaboba embouteillage et si en mboka. Comment to ça solo que embouteillage baksa ma place wala. To kanga mutema et si to kanga ki mutema Zando c'est sili mais bazela ya accès wana ici na noté. Nzela mon côté à Zando o ezali praticable o ici à 100% exact. Peut-être maman yo comment oh te batie déjà macadam oui mais moi d'accord rappeler que Nazali est ingénieur en matière de construction. Donc, ce que l'on vient de Sili, et ça a total à goudron. Il y a des aspects techniques comme ça, évacuation d'eau, shit, il y a ici quand même donc c'est là on commencer à base en kimia. Tous en kimia va commencer à cater. Na biso bato to ke Zando. Maman, ngapi na zana souci, na ko taper Zando depuis si na koma kuna te. Ça fait des années. Ça s'appelle la souci na ko ba pesa na ta ndenge komi na ah, mboko na biso quand même bato ba lekaki si ba tiki mo ede. Mais ceux qui ba accès wana ne silité. To wela ko fungula pourquoi? C'est ça le problème. Donc, il faut être comprendre là où tu es là. Tout quand on mutema, basé sur que sili, vous fungwami, biso to okena Zando. Ngai mo na zawa vraiment pour ça ngeza makasi na mona ndenge basali on passe ezali na niveau construction, le marché moderne ezali aro basali. Donc bato ba mitungisa mapona ba mitungisa mate mama to kanga mutema moke ba travaux ici là. So ba travaux ici ba accès nyonso ya Zando comme public et sili to fungoli Zando. Donc ezali kambo ya ko yimba yimate. Donc, il y a un azo koloba que mon ibiso na Congo air moko tozalaka pressé mingi ya koloba. Sans koloba ko ba contour, no ba paramètres nyoso ezali ke kamane kuma na suka. Ya wala mtu ko informer wa ba paramètres o ya contour et sengina mutel Zando ane koma ouvert lelo. Donc, toujours apaisement na biso. Zando za biso nyoso. Nana ko boya ke Zando fungama. Bon, ce qui a makambo da yo ki awande kalobiote ezali ba nyamu ba contrat ba nini mais on ezali ba gestion interne na muto ba kotia gestionnaire à Zando. Ça ce n'est pas eloko ya biso to ba population no luka to yeba non. On ezali gestion ba muto ba kotia na Zando ba on ba koyoka na contrat ya mesa na bango. Mais biso to tala ndeke œuvre e fungwama. C'est ça le problème. Zando ezaka a mesa te. Ezapena ba pavillon kuna. Ezapena ba magasin kuna. Ezaka a mesa te. Merci beaucoup, Adi. Toké wana na ba sujet to lengi mukula lona masolo mboka. Tolobek ne bandeli rencontre Selma Kilobi na ngambo ya Luanda. Et puis wapi chef de l'État Félix Tshisekedi, azalaki na masolo na président ya École Angola, bazalaki na ancien président ya École Togo, bazalaki na ndeko Lesugun Obasanjo pona kolobela conflit ezali ko umela na kati ya RDC précisément na ngambo ya Est. Après masolo bazalaki na yango bayaki na kozwa résolution topé basalaki communiqué moko conjoint wapi pai basili wana kopesa mandat na président ya Angola te ay ba wana na kobanda consultation ya kokutana na ba différentes parties ya École Congo démocratique pona koyeba lolenge nini ya kolengela dialogue intercongolais. Ndeko a dit cette fois-ci na yepanaro après avoir kolanda nouvelle wana et ya nona yo to réaction na yo ezali boni. Maman, réaction na ngai ezali réaction mo tango okokamo. Ezali réaction moko que rencontre wana o tozo bazoluka kosala soit disant ba mandaté Angola pour na dialogue na biso ça procure pas une solution pour Mboka. Parce que ezali ba liboso te Angola azwa médiateur. Ben oui, azalaki médiateur, mais la médiation na ya salaki. Raison ezaki ni. Aki ko se retirer tant ba côté na et c'est pas quitté. Mais si ko va mandater né ko simba. Moi j'ai toujours dit ba biloko ya ba Union africaine bazara trop hypocrite.
Nous les Africains, na évité. Tozelaka dicté à Libanda. Les présidents africains sont des hypocrites. Pourquoi? Makambu ya Congo, nana yebi angote en Afrique. Président na yebi makambu te Congo est agressé na Rwanda. Mais président tango président ya Rwanda wana kendaka kuna est-ce va yebi sakai? Oso mona président moko officiellement tellement yebi si président Kagame kende te yopo lekisi tikana makambu ya bitumba wana na kubomaka batu kuna na est ya Congo. À part président ya Burundi, oh je salue en passant. Président nini Afrika sa salia. Bango nyonso baza ba hypocrite. Bako yamba oyo, ba yambi yo, ba so te ya solo kamolo beza so trotala yango. Ba kweke ba yambi be kuna oui, omoni ça va tolobaki yango mais yo pe fausse. Ce sont des hypocrites. Nyonso wana parce que accord à Doha na Washington e bani ko tia bango moi molunge ba komi ko luka pe bazwa moi indingisa moi et considération quelque part. Mais en réalité, ezali contrat oyoto dialogue oyoto négociation. Babandaki na mais résultat ezaki nul. Il n'y a eu aucun résultat. Babandaki na mais il y a toujours des morts. C'est de Washington de Sigo ba moni que ouverture le bani ko mona na wa ke likambo eko ke négocier mais soki biso ba Africains to vali nye e ko bima be tika to menga ko sa eloko tozo appelé moi pas à considération que oui les Africains aussi ont accompagné ces processus là. Donc c'est ça le problème. Ils sont des hypocrites. Ba batamasima te to yebi ba onde bazalaka. Namboka na biso ton Afrique awa ba désolé c'est ça en Afrique ba pays africain oh ba communauté il y a union africaine jamais ba kende ba loba au effort ba dénoncer directement non tout le monde ngo na ba histoire tout le monde ngo Kadhafi tango ba telemela ki pa ba boma yao mais union africaine délégué ba président oui ou non ba kenda pas Kadhafi non na Libye yo me andi ba Kadhafi ba bomi. Mais ils sont là seulement pour la sala dicter que Talibanda. Mais en réalité, eux-mêmes, ils sont des hypocrites, ils ne font rien. Donc pour moi, oui, bon, mandaté, mais pour quelle suite? Il va encore se retirer. Négociation, ton accord, il y a Doha, Washington, des sali que, Balbenga Kozwa, moi, coup de pouce, oui, Baluka Kozwa, moi, considération, moi, on a gagné, qui peut battre, accompagner qui peut processus, mais en réalité, au fond, c'est rien pour les Africains. Je suis désolé. Merci de quoi dire. Dans nous que fula, diplomatie aussi makaka te to peboni. Merci maman mopanzi sango na yukio. Sikana to bandaka na Angola, to ki na États-Unis, to ki na Doha, signature accord et salemi to zongi lisusu na maboko ya Angola. Sikana ibisande ko ngai oyo to zana e osana émission alobi na ngai lobi ndeko danu tu dois retirer parce que au traité nga ndeko. Qu'est-ce qui prouve que ça m'a embaillé Messi? Moi je te connais pas. Et là que prouve que ça m'a embaillé Messi. Dans nous il y a des bâtiments sur MLC. Na cause ça mais na iba bangote, bon pe ba ibingate, mais ba iba kamutu ya MLC na carte. Atinga carte ça m'a embaillé Messi. Ngaso na za journal. Ndena bingi na mona carte te na iba ndi. C'est simple non? Comment qu'on continue nga? Non, tant que lobby soit disant ça le ko kiti si caméra je l'aime carte ya ndeko. Bon MLC ndeko adi. Bon ça la caméraman, ça la carte ndeko adi. Quand c'est bon papier, c'est pour te dire que net singa so bisingo binde ko dano za journaliste. Na bi miso carte na ngai. Si yango de l'exa que la journaliste. Ce que ben ngapo, qu'est-ce qui prouve que ba comment on calme on ba na TV na ba komba ba parti ba temu za pema. Non, même pas de ko dano. Mais ça professionnel to ça la misala wana te. Ngai na za journaliste. Nous sommes des professionnels. Ngande na bengi bino na plateau. Baye baka mambo ya parti na carte. Ngande na bengi bino na plateau. Tokene na decision. Comment qu'on contredit ngai que ndeko danu na zama mba emeti. Popo me fangana kutano na plateau. C'est mieux. Fallait ndolo babongo merci. Tokene na sujet la biso. Kolingate ke obi misanga mabe na place na za na raison. Ya liboso. Ya mibale. Alobi ke ndeko danu ba veni o ezako ke na zandu. Esilité. Nenga na lobi yango awa non omoni sozo ngo contenu mutu balobaka voilà pour na okenda zandu tala ba venir faut okenda na zandu za 4 venir par exemple et tel va venir en facilité mais yo lobi ka va venir en facilité suki toi na venir taka toi na bokasa ngana tangi mibale esili so yo bisanga ba venir ni otangi esili. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a une émission, il y a un débat. On dit non, contredit, il faut y avoir des éléments, on les a plus forts pour nous contredire. Donc, aussi ça, tout ça permet de t'amener. Pour battre, il y a des accessibilité commis. Qui est à ta main, qui est na mituka. Na kenda tina mutuka. Na kote tina kati. Na kula place mazorambo. C'est chucambiste.
Merci de Kodano. C'est pour te dire que elle yozo ya ko contredire batu ya kana bilima ils a plus fort que Mutwana ou bien Betty Kara. Ils Michel Diba. La première prise de parole est à calme mais ce qu'on lui met mangala tega wana na ye. Donc selon yo Banzela est silité. Banzela est et Banzela est silité plutôt. On a dit quoi Banzela est silité. Tu reçois caméra na biso lelo après émission to kitana zando pour envoyer ba ceux qui offre yo nan de ko adi na ya zana ba. Banzela est silité. Fala tanga ba pour na comme na zando comme de nzela. Atangi misato mine est silité. C'est comme ça bazala ngala tangi mi bali. Merci to kena sujet amko. Boko mesana. To lingi tu ba ceux qui diplomatie zo simba kaka te pona makambo ya RDC. Na question. Non mais na continue mutuna na yo. D'accord, merci. Il y a le bozo tika mais c'est comme inanga ozolinga ko relancer ngala ba sous question. Ose parole de Kodano. Protéger beni nango. To ke inde ko nangai. Na yo kinde ko nanga lobia wake. Il est contre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez totalement raison. Mais il faut s'assumer. Parce que vous pouvez vous en diriger. Pourquoi Bolingi comme un médiateur à l'Angola? L'Union africaine se va imposer bien Angola. Bien pour vous en doit refuser. Tout ça c'est parce que vous avez mis à Mabé. Bien vous en le Koso. Bien vous en gourmand. Parce que Ngaï, Kolobakout n'a qu'une approche na yote. Il y a Kolobakene Balingi Bazua. Si ma États-Unis pour États-Unis continue on peut pas bakanga ngala kena approche na kena approche ya ba congolais. Comment voulez-vous to négocier makambo ya Congo mais to cha mutu mususu étranger za na makambo na biso ah oui makambo mboka na biso so ki lelo toza ko bunda parce que toza ko négocier parce que Rwanda ndé a infiltré biso zo bundisa biso et bon mon pèse to celui makambo na biso pa Angola pa yebi makambo na biso nyonso le bilo pa Angola pa ko bundisa biso pourquoi makambo na biso tolinga kobenga batu musu bakota ba médiateur ba makambo na biso e makambo ba pays wana ba benga ka Congo te point ngapela ondima wana be makambo ba pays musu ba bengi pe Congo Fatih zape modèle te non Tamazaki na président en exercice à l'Union africaine il a été invité na ba pays musu dialogue nini makambo non même pas pour les dialogues c'est pour ba OK makambo ya dialogue makambo ya dialogue wana zaki président d'exercice OK makambo dialogue ya ba congolais ba secret interne na biso. Pourquoi pas Félix Alingaki Alobate? Nga en tant que Congolais de père et de mère, vrai Congolais. Pas de maman, vrai Congolais. Vrai Congolais. Que esalema awa et ba médiateur ba dans basango oyo ba yebi ba problème nyonso. Parce que basango nde bakutana kina batu nyonso. Basango nde ba yebi moboko ya problème to sanango. Bakutana Nanga, bakutana Kabila, bakutana Katumbi, bakutana Fayulu, bakutana Kisekedi, bakutana batu nyonso ba leader nyonso. Ba yebi, bakutana Kagame, bakutana Sassou, bakutana le président de Angola. Et le col à basango basi batamboli partout. Le col zama kabamboka rangai, tsoki salité lele isa c'est là ma famille. Antengana tatu bundi to sabisi na biso congolais. Toko solo la awa. Tosi lisango kaka awa ngai nde président ndimi bino Union africaine botanga poka na musika. Mais pourquoi il y a lingi ba konti ça? C'est parce que Fatih compensait que azali ko solo la à côté na yepe a senti que mutu aza pour lier azali président Angola. Donc selon Dano initiative ba sango ezaki déjà malam na terrain. Mais il y a une initiative ba congolais conscient, honnête et crédible les bazo lingati. Ba congolais inconscient ne bazo lingati. Parce que ma camboza omoninga la loba kango déjà madame na loba iboy. Dialogue na lingi salima na Congo. Plus grave encore et salima na Goma parce que dialogue ils aura place à place ici que elo que salimi. Babe yango dialogue à Goma ou bien dialogue à Bukavu. Pas ça yango wala. To solo li wana. Pourquoi naza kolba parce que na kata dialogue wana ezali ba hypothèse belineti mbongo. Fo mbongo bima. Ba loger par exemple bateau bakolia mbongo wana eza kozonga kaka na mboka na biso. Bateau ba osala misali ezaka bateau na biso ba congolais. Mais surtout kena ngo libanda mbongo zoko mokende ilipai. Pe bateau bakenda ka toni aponti bazaka. E ba okenda bazaka mo basu mama. Bakoza ba su mama ka ba congolaise. Ola ka basu basu mama. Makambo c'est important de mais nazo biso madame makambo nazo biso yebinde za la kande fonctionnaka. Soki bakeli banda bakobota lisusu ba eli biso bana su bazaba infiltré. Parce que fait akobota libanda yango me mabiso su infiltré. Mais soki zaka awa ata boti libanda jika boti na congolaise. Il faut tout ça là-bas. On réfléchit, ba réfléchir de façon nyonso. Et soki to silisi na Goma na biso na bananga ponga na za na dialogue.
tozongi Goma tikali ezongi Goma Félix azana bio ya kokende mutu to alongwe na Goma parce que dialogue sili to yoka soki ba kope bakoya wa baye soki pe Félix loka biso ngana zo boya pe makama invitation ba ya na armée soki ba ko place vi ba pesi ba matsa ba ngata wa pe ba ti bango mais au moins to silani mais ko linga to tia baba étranger ba ya na makambo na biso ya Congo angana za pour yango na bilaka jeune de la bike kona côté wana tozali biso nyonso mais pona ngai hypothèse na ngai ezali ete tata mokonzi kolonde azali numéro 1 ya koboya parce que c'est lui parce que dialogue attention tout ça qui a été mongolo toté au salimate c'est lui qui est le président de la République na lingaïté c'est lui qui est le président n'est pas la Kabila tazali président n'est pas la lingaïté parce que j'ai mal les pays azapeka président c'est pour te dire quoi azalate atala kaka koto yote ye alingi kazo mona kazana facilité mais atala mboka lobby atala venir à mboka lobby pourquoi makambo ya mboka kokende ko bimaka ka obeli banda alors que biso moko wa toza na capacité ya kosilisa merci ndeko Danou pour ngai na lobby bongo ko za malamu mais likambo ya États-Unis parce que États-Unis a koti États-Unis azo kontra makambo na biso parce que a senti azu par na yi États-Unis azu loko ya lukaki azu momoko eloko na yi ya monique no pour l'intérêt na yi ayi États-Unis yi pour l'intérêt na États-Unis azu ni ndeko Danou bilonga sama bele on va préciser oyo mona na raté pour na kacha ya koro wana voilà yo mona ki nda mona ka vous êtes journaliste et faut avoir le preuve bilonga sama bele ba pesa tazi ba singa ko mine on veut oh bon c'est tazi pour la limite madame na 2000 na 2021 2022 2022 États-Unis ya kiko chamso pour ndeko Danou na ka obligé botolo malo parce que monique accord wana ils appellent na faveur na yi entre les états et que les intérêts expriment merci ndeko l'intérêt na yi ni merci c'est simple intérêt wana les années ndeko a dit oko réagir na malo maman vraiment ezali pas si mingi pe mawa parce qu'on a ébi que vous allez professionnel et chez nous ezali na émission masolo ya mboka ila na makarabato et qui epesaka bato mateya tangu o invité moto pour dire que vous allez professionnel o yebi qualité nini o inviter moto wana plateau et qualité wana so moto so aye azo ignorant à la plateau c'est grave c'est que beaucoup ça na bino ndenge sengete bino ba professionnel de médias et en plus ndeko ko ba yebaka moto na carte donc ndako tambola juka tala tsango lokola badge yo yé une émission ba que moto ba inviter na qualité boy yo bani ko telemina na qualité o yebi été est-ce que c'est normal o yebi moto te me ba présenter que azali moto boy mo yo ba ko telemina yo kalisa ko ba ko lata badge na kingo po mo na keza MLC tozonga na donc yango wana bikamba liboso ya mibale maman ezali pasi au moins na mboko na biso koloba yango kongo na biso ezongisi oui okolo bolo ozoloba mingi ozoloba bebele mais ozoloba mingi ozoloba bebele yango pour donner quelle leçon na bato non tu koloba que zando esili mais banzela nso converger zando esili te na kotanga loka 4 grandes avenues awa ngana yo toza na bokasa toza na plateau toza na itaga toza na Kasavubu na personne à 4 grandes avenues où est na zando et c'est mais pourquoi venir dire parce que ebi koloba parce que ba pesio tant koloba il faut loba kaka o lobeloko esengélité non je crois que wana vraiment à la prochaine occasion bo benga ko chama kamu na molongo merci ya mibale tokoti na makambo ya Angola ngai na loba kia makambo ya Angola que pendant ngai bon ce n'est normal ce sont les Africains mais en réalité ba osala kaka o ba matalana c'est tout en réalité c'est ça pour ba mona bakoka ke basalaki pour baza union africaine que comment ba Taliban nde ba e ba tie pe na kati ya Congo pour likambo eumeli hypocrisie dans le baki yango wana mais likambo na dialogue maman tout le ba vérité on va dialoguer sur quoi au juste si ce n'est pas l'agression auto ça en na ba Rwandais oyo mukwenge prix Nobel a lobby que pour naïe le temps congolais prix Nobel ya Congo oh mokili mobimbe ndimi o ba pesa ya lui te to si lisano bituma na Rwanda après toi to vanda to solola et c'est congolais ni ayebite que na coutume biso dialogue ezali important ya ngonde ça que to kene liboso to ki likambo ezali to yokana mais dialogue ko ko sala ndenge ni tango sala na mutazo agression na mupaya ye ko bundiso na lopango
yo otiki nanu mopayana a continuer ko bongo bandeko na yo mais yo lingi na okende ko yoka na leki no boyoka na kate non premier réflexe à nini to bengana nanu monguna wana abima na lopango na biso comme ça otikali ngana to yoka na kate to bani kusoko kotsa dialogue na so ça c'est ça les africains mais bino bozo tia la charrue avant le bœuf ça existe où bandeko bakomeli biso balobi boye balanda ki chef de l'état tango saki message à annoncer dialogue et selon yé alobaki que ako dialoguer na bato baza kotia mbinga na mboka te mais le fait à signer document o ya masolo bazaki na lobi na Angola donc aza d'accord ba dialoguer na bato wana cette fois-ci maman document a signé ki yo tangi contenu na pour que ça nga ndimia solo na bato ba ko bongo ba congolais otali contenu na totali na contenu na mutu mo azana na contenu na ona mutute. Tout c'est la contenu dans autant que bima de to ah oui bino boza ba expert boza bato boza ba jouer cette investigation tant que botali contenu oui alobi a négocier na bato basi manduki na bato agresser biso andimi on a kata contenu maintenant tout le monde contenu pourquoi to ozwa dans ma question ko tia liboso na ba document to boni ba lobi consultation il y a ba différentes parties en conflit donc tant que autant à conflit to ebi ke na bato baza na ngambo ya est o bazo mema moi mbilinga na mboka. Oui, maman, non tu koloba te. Tant on va différents conflits. Tolobi abat que même na kati na biso, moi ba nungu c'est un conflit. Akuta na bango, mais muto ya zotia que biso na bato basi mandoki. O bazo ya ko bundisa biso ezali Kagame, tout le monde le sait. Est-ce que azo kende ko soana Kagame wana ke tikana nu bitumba comme ça na saksana wa congolais ba yokana comme ça yo so na problème na ba congolais na yeba le problème yo za na congolais ceux qui ba nyongo na ba futa yo mais pendant de kodano il fallait pas considérer kaka consultation ba sango ba salaki ngake za la mwa mokuse maman ngai na za catholique na botami catholique ti lelo na za catholique malgré famille nga ba changer peu moi religieux pour les personnels ngai na tika catholique ti lelo. Donc nazali mwana ba mupe mais mutu aza moto akoma nzambe te église catholique ndete elobi ke o il faut kaka tokende boy il faut kaka to sala boy mais ezali na ba scripture o ezali au sein église catholique o bazo pesa ba point de vue na bango et que ba point de vue n'est partagé pas avec tout le monde dans la église catholique. Je donne l'exemple tant déjà Abbé Chol a reconnaître que Rwanda a agressé Congo. Et ça y est. C'est un Congolais. Il a la mission, il a la mécanisme, il a droit. Mais il a dit que réponse est catholique, il n'y a sauté. Parce que c'est catholique. Mais il a dit que Rwanda a agressé Bisso. Il a dit bien. Et il a dit que le effort. Mais Abbé Chol a dit que le bangote. Yoko soba kababe chez lobby les églises catholiques ne lobby que Rwanda a agressé bisoté non to yebi que ça Rwanda mais ceux qui montent na kata scripture o ezali au sein église catholique ya moni que ça bongoté c'est son droit on les laisse opinion na ça là mais si ko tangu ye moko présent ya Rwanda auti ko ndima ah bon na yeba kité que ba troupe na mususu bazana na RDC na ko vérifier na meka kolonde ba généraux na o batina ba troupe kuna na yeba ndenge kozala azondi malikambo lokola biso to bana meke to yeba teke yo mokonzi ya mboka ba troupe ba ko longola mboka no ba kene ko intervenir na mboka étranger o yeba te mais lokola sali malin azondi ko memba na ndenge wana. Merci. Donc pour dire que ba église catholique ECC na Senko oui ezali ba scripture o ya mboka na biso ezali initiative à bien mais problème na bango ezali que il fallait d'abord reconnaître que nous sommes agressés nous sommes tués par les Rwandais et donc liboso ya Congo wana kondima na likambo yake yo ko boma bato awa na Congo ko loba yango ko ndima yango o effort soko déjà ndimia OK étranger ya ko boma bandeko na yo tant le bika siko boya to vanda to ibani to zo idée ya koyokana nana ko boya mais yo so boya nana ko reconnaître que agresser la zoya libana pa bo congolais mais olingi so ba congolais ba yokana nana ko ndima yo oso pote himo oso ko tanya nyamu na kati na mutuna ba oh to yebi 5 ndenge to zalaka à l'époque à régime passé et ça là qui était que libana nde bazo agresser biso et ça qui conflit interne na kati ya Congo nde 5 azwa qui le devant et après si biso solutionner na boya kia. Mais on est allé likambo utina no libanda mama to banana ko benga na munguna la ko ndima quand même c'est quoi ndima quand même que ça Rwanda zo bo ba congolais c'est ça le grand problème donc différence en gros. Merci de quoi dire. Merci beaucoup de quoi dans ke fula. Merci maman. Est-ce que initiative ya kopesa mandat na Angola
eza motambo mpona mokonzi mboka to pe boni. Merci maman Mopazi Sango. Na yoki ndeko alobia wa soki ndeko dano yi presque ça vous vesili. Presque ça vous bimia. Tozongi sous na zando. Mais non ndeko azoloba aza politique ngala za journaliste. Vas-y. Presque ça vous vesili quoi. Presque ça vous bimia. C'est le besilité. Ngala bikisili. Tonga na tambola. Si on dit to parler ta téléphone na tia nga yotia. Ali ayo. Merci. Toko ba ndeko dano. So mutalobe loko kolinga teke olobaka po contredire moto po ba mona kende ezoloba yo mo ozoloba. Mais loba na likambo yo vérifier yo leki. Selon ndeko dano. C'est pour te dire que madame oyebinga très bien qu'à part musala TV na salaka na musala na ngam mususu na kenda kazandu. Oni za musana ngala tangira classe na kuma lelo ndi lazali. Ngala zali ti bango te ba bourgeois, ngala zaka na peuple. Makamba mabongo, makamba bazandu botu na ngebisho. Toyebi pasa makala, toyebi pasa fufu. Biso to zali ti bino te. Bon fongo la biso zando 1 point 1. Merci Tokoba. Abengi. Tokoba. Ebisa idi yele, ayebisa titulaire na ye bakende ba fongo la zando. Merci ndeko dano Tokoba. 1 point 3. Biso to ngiza de fongama. Bandeko baniki ba e. Po batu baza ba chômeur. Mandat. D'ailleurs qui dit ndeko. Ndeko alobia, je suis catholique. Je suis né catholique. Grandi catholique. Ça peut être va mourir catholique. Vous êtes comme nous. Né catholique, grandi catholique, mourir catholique. Catholique aussi pratiquant. Mais je vais vous dire une chose, monsieur. Est-ce que pour la moutou, pour la yofo moutaza la bien, à la vraie Congolais, des pères et des mecs, c'est là où tu vois, il faut dire que RDC est agressé par Rwanda. C'est pour ça que moutou a l'indiqué que RDC est agressé par Rwanda. Blessé. Bitou Bessili. Mais avant, madame, on a une place million que Matissa Kangaï. Bandeko yo baza bandoki. Ce qui a le but kaza mamba MLC ça muta parti politique. Nandimi. Azo ako ngai tenga na zana parti na zana nyo sakrete. Azo ako no ba ba kiko simi. Alex anga na kati yako. Oyo République Démocratique du Congo bango moko ba condamner Rwanda na kati yako. Bino moko no ba ndino ko condamner Rwanda tena kati yako. Boki okutana na mutu wana bozani farafa. Obandino ko condamner mutu wana temo senga na mutu mutu condamner. Boye bisanga place bino mo signer mo condamner Rwanda na kati yako. Boye bisanga ti. Et maintenant, on va se faire un peu condamné. Mais non, c'est ça quand même honnête. Mais c'est comme ma il faut qu'on dise. Bon, on va bonner ma belle pour aller condamner guidé. La carte, ça comme que signer la loi. Oh, mais il besoin de manière qu'on condamne Rwanda. Mais qui c'est qu'elle dit? Elle dit que c'est notre frère, c'est notre voisin, c'est notre partenaire, on est crédible. Le temps passé ne revient plus. Le temps passé ne revient plus. Sango bitumbe comme il faut. Rwanda banda ko bundisa biso depuis le longtemps. Rwanda banda ko bundisa biso depuis kala. Surtout nous même mona mke aibi ke Rwanda ni mtabundisa biso. C'est pour te dire que ndeko ya nyo salé. Aye na plateau aye ko confirmer biso que bango baza ko moya basango kaka po basango ba condamner Rwanda te. Mais bandimi ba te kambuka na Angola. Bandimi ba bimisa bo soto ya mboka epa bangolais. Donc selon l'initiative Salami Lobby na Angola et ça échec. Ezali échec pe mabe bakisaka mabe makasi. Oh madame. Comment ngana na pomna mwasi na chambre. Na le to teta na chambre. Na zo ngana me mango pas voisin. Oh. Est-ce que ça a sens? Nyon sera parce que ma femme a dit qu'on dit bangate. Oh. Maintenant que je n'ai pas bon terre à terre. Ce qu'il y a vu Sangaï, ce qui est choli, il y a bien guicate, ce qui est choli. Andimi. Abi oui, Andimi qui a toujours agressé par Rwanda. Après, il te mesili. Après, vous sentez ma maman à base à non, déjà le fait qu'on dit maison, on peut s'appeler Rwanda Makasi, c'est ça. Madame, tout le monde le sait. Initiative Sango va le bien, les âmes à bêter. Mais pendant mon corps, il fallait pas dire maté.
Elle y a cause de malobali tanga na katako na tike na page bu na tike bu ba condamné Rwanda. Chef de l'État le bango on a discours na na katako ba signer qui. Il fallait que l'État parce que je ne signe pas parce que dans cet accord moi parce que condamné Rwanda. Bon, signature ça ko apaiser le fait que bazo kufa ebele. Eh bon, moi je suis s'occuper. Moi je suis s'occuper basango ba na diplôme. Madame, je veux une chose. Journaliste azo bazalaka. Technicien azo bazalaka. Mais sanga azo bazalaka te. Je te dis je mets quiconque à défi. Dans les cas la petit séminaire na ibi procédure ni bazalaka pour na koma sango. C'est pas de notre monde. Politicien azo bakoza là. On a mis qui na tongo comme le cas politique comme on dit baka bandi le ba. Mais sanga azo bazalaka te. Basango ba na diplomatie. Tous à quand même na bolingo. Bolingo basango ba na ngona mboka msunga na sana ngota. Emsu ndiko na ngai mesa sana ngota. Parce que intérêt basango ba ko bunda madame. Ce qui ne va pas le ministre Fatia aux alatés. Mais ce matin le ministre Fatia na le bango de Touya. Tona komba mona bango. Donc selon Dandou, basango bazana intérêt ya mboka. Basango ba lengi mboka o ko le kabiso nyoso. Parce que souci na biso zali to zala bien. Même basango ba ndo bundisa Kabila ti. Même basango ba bundisa Fati, c'est la même chose. Qu'est-ce que l'on dit changer? Pour Kabila zaki mwindu, Kabila zaki mke Fatia za mnene pembe. Va la différence c'est ça les nabango za demoko. Madame, nous on ne refuse pas. Tout le monde le sait, même le monde n'a pas yébi que Rwanda va s'y manabicho. Là tout le monde le sait. Ce qu'on a sur la condamné dans Rwanda, tendu bani na za congolais, il y a les kinga na ki congolais. Merci de Rodan, toi c'est mieux que ça. Et là qu'on gagne na za kombo ya izanini. To loba ete basango bazo sala malamu, mais du fait que basango ba condamné té. Mais le gouvernement n'a pas condamné. Il y a un sengi Alexandre place ni gouvernement n'a condamné. Alexandre. To c'est ko kota na sujet mbalé ndeko adi ko suki sani pour na sujet oyo. Est-ce que initiative ko aboutir na nini pour na intérêt à la population congolaise? Maman, eloko nyonso oyo ekoki komema Congo ezala fort réuni. To pesa yango chance. Mais chance wana ba animateur wana bazala na conscience pe bazala motema malamu te motema boboto awa balobi que pour na kaka basango baboyi ko reconnaître que Rwanda zo agressé mais tout le gouvernement congolais ko ba président de la République bazo dénoncer Rwanda lelo lobi ça fait au moins une année au gouvernement congolais dénoncer Rwanda ti na ndenge siko mokili mobimbe ko ndima pour le bosso bazali ko nyoto ba osa hypocrisie na lobby akiao ezanga makobata boyo sango oza moto na mayele ça c'est normal to yebi biso ba sango na mayele mais yo sango ozo ko boya ko ndima ke ndeko no congolais bazo bo mayele oboyi ko ndima yango okepe na Goma okuti peke awa kai oyo ezali ba réfugié o ba bomaki ba tatana ba bana ba kimi bazawana okomi atakuna te donc on sait même pas allusion moi peut-être que intelligence sur le mingi peut comme ça ka mutu ndenge c'est ça le problème to lobité que soki yo sango ndivi mbala moko na bateau magique Congo et bongi to Congo guerre c'est dit non mais moi c'est un fait qui te fait dire que aux d'abord congolais ma kile ba congolais ba ko kufa ce que ezalaki ndeko ya show le propre nde ba bomie kuna ba assassiner tozo mona nde bazo boma ba zeki ce qui sommaire kuna Goma to na Bukavu ta ko shwa ngalo ba bongo te ce ezalaki mwana kasi na ye po ba sanga botaka te ko za mwana ce ezalaki mwana kasi na moni na télévision nde bazo ko bombe ba Rwanda wana ndanyaka lo ba bongo te. Merci ndeko adi. C'est ça le problème. Commençons par là. On dénonce le mal d'abord. Yo zo ko dénoncer mal te o ko banga nini yo moto na mayele yo ko kumba ba pate mozoko ko lobate ke ndeko sali mabe. Pourquoi zo boma moma kila le sang est sacré même la Bible le dit bango batang sa biso Bible mais tant qu'on zo boya ko ndima ke bango boma ba congolais et la décision soit qui ban sango banzimi que Rwanda ndé aza auteur ya makabonyo sonde kimi ekoti mais non to ko lobate maman le fait déjà de reconnaître qu'il y a un mal qui vient de quelque part et de dénoncer la personne c'est déjà un début. Il y a bonne foi, un début et le coco. Ngata on a rassemblé bango, bakoyo kangai, bakozala ini. C'est ça le problème auto koloba. Pour la bande de biso, pour la tata na biso, ba moupe. Merci ndeko adi mave. To senglo kokota na sujet na biso ya mibale o tozolo bela
Augmentation ya taux ya criminalité na kati yengumba mokonzi Kinshasa. Que dire na opération Ndobo initiée par le ministère de l'Intérieur? Ndeko Danou Kefola. Maxime. Une année na ndambo. Crime eza kokoba. Boko bimana balabala na tongo bokuti mutu akufi babomiye. Ba braquage ezokoba. Ba acte criminel eza toujours kolobama. Merci madame. Nazo bisa ndeko na ngai ke kocha basango te na kati makambo wana. Zala mokuse pondo tokota na sija. Ya nazo kota na sija kocha basango te na kati makambo wana. Gouvernement ngala linga ke lexanga place bino bo condamné. Bino boko solana bango bo condamné. Bino boko solana bango bo condamné na kati ako. Oh. Ya basango te. Watika wane komika ba komoluka ba prete moni mutu soko ya lingi mwasi na yesu te abandolo bane nyonso azaka salite alamba ka bien te pozo lingalite bila opération Ndobo ndeko awa bozolo ba malambo ya États-Unis Trump a komi mutu borikite na nyonso akena kiboko elle 2028 ko ya Trump ana ko le ba kenyente mande sili kisiki poto ko yemba nzembo kanzembo to yembele Kabila yebela mande sili toko yembela ngope kisekeji yebela mande sili toko yembela ngonjembo wale zana kasa studio tozo télécharger tozo linga to chaba refaire pour to banda ko yembango donc yo posa studio pour la préparer zana kasa studio nazo préparer na ba refaire sikana ko bakisa pour kisekeji faut to tele ngomongo Kabila zaki wane yo zaki congolais lingi Congo tika to lingi te wosu musakufa teneska pangala kufa bila opération Ndobo. Tu crois qu'il s'est déjà de Kolanga MLC, même ça qui s'est dit attaque vrai congolais a préparé à Dauphin. Tu crois que ça même bail atia. Tu crois que ça maman Denise atia. Tu crois que ça caméra atia. Habibi ça déjà sikoyo. On rappelle ça Dauphin ya bana mtende ko dani. Aba doit préparer déjà. Asa les Kabila ça la raté. Toko bana sujet na biso. Nazo le rappelle ka biso to ba aigle to zo mono da musika. Tebisaka ba obi batanyo sakede ya fo bazaka soki bana bato fo bazaka kanda contre qui c'est qui divisa bango po ba nzakiseke ke po nyo sakede existaka banda da ko sa malamu banda da ko préparer do fait po moto na biso tikala mais le kono zo sala mabe o bino boni kota comment sécurité point et kokana yo aussi le sango parce que to ko déjà un deuxième sujet na ko konta na 2 minutes akoma na Jésus be obénisse basango oh c'est pas tangi ka bo komo luka moi bo peksa biso non bonzela na 2030 to tanga komo na to tanga komo le président. Merci Ndeko Danou. Bilan ya opération Ndobo initiée na fin 2024. Bon quand j'entends que kotanga kombo ya batu de totanga ba kombo na ba kombo na ba za na Bible. Eza na Bible te. Ba kombo na bango se ba lungwe to tanga ka te. Bible ya o tanga subila. Mais na kotanga ka komba kiseki na po kalenga isu. Parce que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le numéro 1. Olingana tanga komana ni tata na ngai. Azala mutu apesa ki mission wana. Non, mais ce qui mutu apesa ki mission. Kabila pas akina, c'est la même constitution. Kabila pas akina bato apesa ka mission. Mais tu vas ne tanga Kabila, oli ate Kabila. Mbule beta Kabila. O temo sino zo kombe zo zeme zo kota te Kabila. Ne Kabila mtadu za na mito. Mais si ko lelo bolingi to bando de donner ba na bando ba Kinshasa ndezo simbate Bumba, Kinshasa ndezo simbate za Edie, Kinshasa ndezo simbate za Sumino. Ça la tanga kisekedi. Ndeko Danou tokoba. Mais Kinshasa ezali capitale. Ezali miroir. Kinshasa comme province, ce qui Kinshasa échoué. Et Kinshasa comme capitale, Sumino à la dame. Waza makaska na kubongisa suki mais c'est qu'on prend pas sa résultat azawana. Mais ce qu'il a respect na bakondi Ndeko Danou, aza premier ministre. Bon, on a fini. S'il vous plaît. Oh, ce va lui me taper ça, ce qu'il a fini. Toko bana. Madame, on est infraction. Bien de besoin de caper mission infraction. Et ça, vous avez fini. Respect na maman. Bon, on va respecter. Toko ba. C'est pour te dire que Dieu ne va respecter ma maman, papa né, elle va demander ma papa wa né pour mes arrêter. Ma papa né va ça combat. C'est pour te dire que les lots, ceux qui les lots sur minois, à quitter, qui préside le conseil des ministres. Tatangaï. C'est qui c'est qui dit. Pourquoi pas Félix Abenda a soumis na matoi? Et soumis na Benda, ministre n'a intérêt à matoi. Jamais. Parce qu'il ne faut pas comprendre que les lots tous allés de quoi IDPS n'aime pas que champion d'insécurité tout ça. Les lots Félix c'est qui dit IDPS. Soumis na IDPS. Ministre intérêt jamais IDPS. Daniel Bumba IDPS. IDPS n'a pas combattre la biso na biloko la biso. Alors que bango bazana basulga na baloba état de dans le peuple d'abord. Madame, on peut se mettre projet à malamu.
Ngala bisaki bango projet ndobo. Il fallait les anglais mon projet de nini opération le kaki ya nini likofi. Ngala sina lobango madame. Pona ngai le seul moyen na kokan ko protéger qui sekedi. Ezaka sa bandu boma. Bakulina. Na mabiyi ba gouvernement. Madame, les gens n'ont pas exemple moko. N'avez pas la commune qui tambo papita avancer. Bato bakangi à opération de bon ça me qui tambo. Tellement que le gouvernement est prévu à cater. Ba cacher les antes bakocha bona cacher qui tambo. Oui que mutakufi na kati n'étouffement. Tendez la cacher nyonso zo mona. Combien de bato bakufa à cause d'étouffement. Ma condition ça réunite. Alors pourquoi bonté abomine ko na ngai abominga katinga le boko ko na cacher. Pourquoi? Opération de Bopo Simba ici là. Madame, qui n'a pas peur de la mort? Yo to sinde to sabu ngana yibi na ucho zani ni mission na yibi pela babo ngana mati ba yibi sinde ko lobi dano akufi to zani pon na yibaki. Ya yibi na ucho zani ni mission na tongo. Oza suite au changer te. Ça ça mo yibi. Pon na ko sili sa opération l'ikofi po Simba to sili sa kuluna. Ezaka ko. Ça l'opération Dobo. Ta opération Dobo Simba. Koboma. Ça soit bomi bato na brasa. Bakufi. Ça se trouve plus loin. Papa bombi moi na bayena ndako no babuki. Babuka pe bandaka batawati. Ce qui babuki ndako no po mona naza kuluna. Oui ça mona na changer te. Parce que bakuluna na pe babomi batu. Ba comme si batu ba handicapé. Ba comme si batu ba infirme. Mutu abonte bakine maboko na imi bale comme le boko ndam. Ye na mi amona kitambo pa na mime. O na yibi madame. Bayoka na sango na kitamba kata le boko na kuluna. Bakate le boko. On a l'obana qui tambo baïba tambo naba ikira ba seba sai sai. Ça me couche to pesa pende ko maloba. C'est pour te dire que madame opération de bopo ne reçu ngai pona ngai. To zaka de loko moko boboma. Place wana doit de l'homme ko yosi ba kisekedi te to protéger kisekedi. Parce que ba o kata batu ba bomo batu biso pe doit de l'homme ezate. Ba kende na gauche à droite te to ane loko mtu ba ko jamais du fait que bobani ko bomo makuluna te. N'a pas comment que kulune ko sila te insécurité aussi là na kuluna na ba mutu ayibi mbongo na bato ba braquage ba ko braquer biso madame ba unyo so baza bata ko boma ba bata ko na prison te parce que la prison ba ko kidnapper ba ko zapper vader ba ko zapper mo chance boy disparition totalement ko zokolo alani mukolo malamu abibisi bango non moi je pense que celui qui tu parles peu on a parlé et tout on a la talo. Merci. Ndeko Adi Mavé. Pour ou contre idée à Ndeko Danou? Maman, la criminalité la Kinshasa, au moni, ils allaient na politiciens moka monen na mboka albeke na Congo, batumusu surtout biso à Congo le to sepela pour tous avoir facile chance face à la président. Pour ces allaient qui batumusu tant sous engeza ape boité criminalité autozo loba wana Congo mais eza ba fait o ezali réel ngana koko kota te na ndima que ndeko na ngai bakati ekingo bakati loboko to bakati lokolo pona bakuluna attaque criminalité ezaka na bokili partout. Mais na to oyo to ko mona ki sasa ndeko mi inquiétant. C'est ça le mal. Ngai pona ngaku nazoko lo baboye. Yo banoma ki yo commandant ya ville ki sasa. Yo banoma ki yo commandant ya renseignement ya ville ki sasa. Yo banoma yo commandant ya FARDC ya ville ki sasa. Batu wana misato minei. Botia bango le preuve. Ngai suna zaki mokozi na bengi batu wana mitano na vandisi bango. Na si bango moni doko atwa criminalité bani ko mata na vila kisasa ba ko kata bato ba ko boma bato nga na pesi bino 2 semaines bozana ba moyen nyos au gouvernement ko pesa bino bo tia bato ala maboko et je crois que ceux ba tie bango maboko et que to sali système ya kala kaka ndelo ba ki ba toute la population que to tika bango te je crois que 80% ba ba boma bango. Ah donc vous êtes d'accord. Mais maman les Cambo ezali fait normal ou eko déranger ba Congolais. Il faut zala zoba pour boya Congo. Donc pour dire que quelque part ezali les Cambo que Congolais nyonso fo atiango na mutu. À part ndenge na lobi ke batwana o mine wana o ba ko tia ba le preuve. O kokite ale ba tia o libanda. Ko tia o libanda be pambate loko ozali militaire ba kangi yope. Loko ozali agent renseignement commandant renseignement ba kangi pe yo.
Et c'est ça, dans ma campagne, il faut le gouvernement, après c'est un moyen, ni on soit convaincant, ou conséquent plutôt, pour la bataille à la misala. Et biso mon population, tous allez faire quelque part, n'a pas de responsabilité, ma campagne de sécurité. Sécurité en boka, na population peut amitié à Kanakati. Na sens nini? Dénoncer, dire. Mama toko bimanoko toko miawa na rompo ya wa oyo babengi victoire moyiba ko yiba yo eloko litoi au moins na biso telemi na ndeko toko ta ayibi toko banga ko ba ayibi yo. Mais c'est ça le mal. Tout ça ezali pe biso mo population, il faut peut-être passer la campagne mo de vulgarisation ya makasi que congolais to comme na niveau wana ya ko dénoncer ba miyibi ko dénoncer ba kuluna. Lokasi ba kuluna na ba venir ba yibi ba ngote. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas? Commençons d'abord par là. Donc pour dire que la responsabilité est à ma casse d'abord. Il y a ma cause, oh, Simbi, vu la question comme sécurité. Et puis ce pour population, il faut te payer ça ma boko. Parce que c'est donc bon ma bango. Mais bango va se courir bandengeni. Parce que ça va péter. Na poto koko bonde ya kovana na ndaku na za la pension mais ayo tala voisin na ya bibaka chaque jour azonga asimba nini alobaka nini aliaka nini. Soka moni ayaka na chasser ya muke ndeni akomi ya na saki moko kiba abengi la police tofeke simango yango lo moni ke tana ko lobake biso pe population degré na biso ça ezali ateza mingi te mais ezali tout ça la paix fort on ya ko denusaka mais na komona yo soleka mama nyonso ko leka e ko sala pas bandi le loté e bandi le loté mais tout ce que bandi ko mata pour dire que quelque part il faut revoir système na biso tolingi ko toyeba ce qui ministère intérieur a échoué na initiative voilà. Pour dire échouer pour le moment, oui. Je peux dire pour le moment, il n'a pas d'ambo, surtout ça le bilan, peut-être basé à la moitié. Braquage tous les jours. Ben oui, peut-être basé à la moitié, parce que pratiquement après une semaine, la Sarabato va Kamaka. Bon, on lève mais n'importe quoi koloba que la prison d'Abisso est allée à Rotonda. Et bah Marissa na biso ba na comportement auto yebi wana ba koya so famille sangisi mbongo yepese kanyaka asa liberté provisoire bisi moto ango. C'est ça aussi le mal. Donc pour dire que les alliés cercle moko boy, il faut biso ma congolais, il faut vraiment campagne mon gouvernement tia ngo vraiment sangisa que non, faut nous ça la campagne bino ba pas sango et ça ne be call. Ba te abana comment est-ce que ba ko dénoncer comment est-ce ba ko loba so ba moni ba fait moko ezali bien te pour la sécurité na bango sécurité na biso sécurité pe ya mboka ndiko danu bande ko balobi la police ndazo ko pamsala te to azana bisale lité ba konzi ya Congo ni baza ko kokate ba pesi ba police ba moyen te ba ti moni ba condition bien te ba pe musala nyonse bonga ka motivation na ba condition motivation ba moyen ya musala wana eko za malamu bakonzi ya Congo ne baza mitama na mitu na ilomo na Congo soko koti mokonzi balongolo makila na biso batio makila ya kindokyo senga kesho batu ba souffrir yozo mata yana mona dane bumba mukona ken ba video atamola kende okotara be baloji feza ya solo po comment batu baza na makila ya kibomoto ata mutaza bien tu akomika na poste comment vérifier on décode boye bomo na kite ba video mo baba nini action à la club bani s'il vous plaît tokoba mais na zolo bomo na kangoti to zolo be la criminalité mais ya na zolo ba mais comment nzabira ngai obi eri bino bozo ko lancer biso eri zo tu nanga su question singa na bi bato baloba ba o kanzo ngenga na ko sapona luka ko denge ko sala mutu mabe ko nui mutu alors que c'est non loin ka to utara banda ko na biso to nui mutu mais to le baba be pona mutu mo to e baba ngote to tikala na ba faire parce que comment ça mutaza na bien boy ani problème mabe malamu zali soko komi wana made no sa malamu ilungwe ezaka nini kasi msangai soko zaki mutama mabe na kindio kite. Parce que ndenge tozo loba madame est-ce que yo ndi batala pour te comédie no bisote ko za pena na mutu boza pena mobali pena bakati le boko omona ba mobali za pena ba no simba le boko comme ndambo o sepela so combien de bato bakata kama boko oyo bana bakuni na basala kama zongi bakomisa ka bango ba infirme bi to mona ka to lo bakate mais moi nino to ko sala pour te lobiti ba yokate to lobiti ba yokate madame ngana ibisa ko mutala omona le losi ba bi kolone salimi na kitambo bakali ba jena kitambo ata 3 jeunes la ben bona terrain vers do ba bomi ba bakani ba jena lingwala ba ben bona terrain wa bomi ba bakani ba joga ya lemba bana kuna limba bakena terrain jeni ba bomba penda so ba mo penda maso penda dai talaki na pas perdu l'amour lui en tant que président qui m'a ata ça va gada okima bon yo c'est pour te dire que madame
okima okotika mais du fait que bakangi abi ke lobi na kobima bakangi abi ke lobi ba obeta bo madame yango ba bazongela ngai na moyen musuti na kamotali kuluna côté na côté la fati à 100% na kolinga te basi ba fati so bandika ko bo ba kuluna babandi amera na ba politicien ami yibi pour na côté lio pour bandi ça peut ba bayiba mbonga leta à part ça mon angelo msutangaza na ngelo kalobate yanga fa babo maboka ndeko adi to comme na suka malembe tozoka bona na bino message na bakambi po bakolanda bino na ngonga oyo po population zonga na pe na kimia parce que biso tous ba victime ya makambo ba enlèvement hein mais que faire stratégie nini ya commenter pour na kusilisa na no criminalité o eza vraiment augmenter na Kinshasa. Ça 4 grands points au développeur tantôt. Il y a liboso ezali ko doter la police ba moyen nyonso ko esengeli. Yami balé ezali ya ko luka ko créer campagne moko ya sensibilisation et vulgarisation pour na congolais nyonso surtout na ville ya Kinshasa ko bana ba institution ti na ba école ti na ba quartier. Et yami sato o to bengi na mboka na biso courant likambu na courant izo me appelle insécurité na mboka côté wana ngai moko na loba awa la telemi awa naza victime parce que chez moi ici na baomu na bon marché ça fait 2 semaines tout ça lotili quitté ils étaient déjà neuf. Il y a insécurité na kati ya quartier, na kati ya commune. Yangu na ko senga mokambi ya SNEL, ingénieur, docteur, professeur. Ayo kisabiso sanitaire. Comment est-ce que au kotika ville commune mobimé ça la 2 semaines sans tension? Ezali biloko ba fe oyo ba welisaka yango. Basala musala mbangu po mboka ezo lumière et sécurité ezo utape wana soki molile leki mingi kuluna sana facilité ko batama na kwenyo so mutakolekana ozo zana mutuka ozo zana makolo okomi victime okomi cible ya kuluna donc nasnel pe il faut babenda mokonzi ya SNEL matoyi ba poche noire et kozwa temps et belete na kati vila Kisasa babaleke bena kata vile ça il faut ba poche noire ezo kata moko réduit ya molili côté wana vraiment ngana beti tangba il faut DG ya SNEL babenda e matoyi ça se fait où pas na moyenne tension et que nous ça la 2 semaines vous avez tout le moyen ça c'est un problème grave d'insécurité. Merci Ndeko. Donc il doit aussi être associé dans ma campagne sécurité à la Kinshasa. Parce que l'autre dit que les éléments, facteurs, qui me rappelle insécurité à la Katamboka. Bon, pour na kosilisa. Oui, ceux qui savent que pour te payer ça peine de koto kabona. Pour na kosilisa maman na koki kolobaka que matondi mingi na émission na yo matondi mingi ndenge okanisa ki ko benganga na plateau na yo na kosukisa na moi sango oyo yanga naza na ngweza moi privé mais na profiter la micro na yo na utaki ko perdre oncle na ngai kombo ya Rombo Bumbwe Alangambi oyo akufaki week-end passé donc nazali éprouvé mais na yelelo quand même merci beaucoup pour répondre à rendez-vous na yo. Matanga ezali na Yolo na quartier Nkaka avenue Wagenya numéro 26 donc tozali wana nzaba sunga pesa biso makasi poto kunda mowei na limemi ya nyoso. Merci Ndeko Adima Ndeko Danu ko bakisani poto kabona na. Merci pour ngai na olobakaka on ne change pas l'équipe qui gagne équipe eza ko gagne il faut changer faut longola ministre intérieur il n'arrive pas. Il faut la gouverneur ville provinciale Kinshasa, il faut la police nationale et provinciale. Il faut la DG SNEL parce que l'insécurité ça paye pas de faire partie. Et ceux qui m'ont tout, il faut la bangote, et ça tata mokonjekolo,
tosambela nzambe nde tosambela nde basi basambela na nzambe bazwa libala bien nde mibali basambela na nzambe bazwa misala bien bakongolais nyonso babakisa mpe kosambela na nzambe apusa ere na date na lombango 2028 ekoka tobenga na Kisekedi parce que jamais tokomona moto atambolaka na bamiyibi me aza moyibi te moto anomaka baincompétent aza incompétent te ye aza compétent alors ça ne se fait pas ce n'est pas honnête ce n'est pas aussi intellectuel et c'est le seul pays au monde omonaka bato bakongolais balobaka ke non président aza bien mais bakolaborateur ne baza mabe mais moto oyo aswadisa bakolaborateur eza ye moko président c'est inadmissible yango mo lelo kozo mpe tosalaka mboko ebonga te parce que les gens ne sont pas honnêtes na toboyaki lobi tolingi tondima lelo oyebiki à l'époque oyo kabila bando osala biso banzela tobimisa bato mo na balabala tolobi aokata makadam mpo biso nde tokolia banzela mais lelo tokomomona banzela tolobi bravo na fatia osala banzela. Merci les mais alors que soki kabila asala ye banzela tosotenaki ye mais lelo fatia ngai na biloko mosusu lobi tobandi makambo kabila bando osala tobandeli bakabila tobeke kabila azali na bakolaborateur tomona kimbuta te tomona eka kabila partout mais lelo tolingi tomona fati bato babisinga séparation du pouvoir yango eloko ebonga te bakinzambe tokenda tosambelaka bien te soki tobongisi mitema na biso emsu nzambe mpa osalaka congo eza développé emana congo aujourd'hui c'est des congolais eux-mêmes. Merci Ndeko Danou, merci Nabandeko Banso Balandaki Masona Mboka mokolo lelo jeudi 10 février 2026 au commune Souka. Mardi. Merci. Tu rappelles que tu as marqué pour la binon Ndeko Adima Vesekula ya mouvement de libération du Congo. Pe tu as marqué Ndeko Danou ke fulo azeli wana moko ya bapandisango ekolo Congo démocratique bolandi ba sujet tolobelaki tolobeli rencontre samaki lobina Luanda pour la koluka lolengeni ya kosilisa conflit na est puis tolobeli augmentation ya criminalité ozali komata Nengumba Mokondi Kinshasa. Natondi bino lisusu botondi na bino bolanda kibiso. Merci na Ted Mouyaya, merci na Rodrigue Kikunzu, merci na Rufa Mulombela basunga kibiso na technique pour être bilili ekomela bino oma bota mabino ngai na bino tokutani o mikolo mizali ko ya botika la malamu o mabota mabino pe botika la toujours branché na social